Sengo nabayo bapeto mena motima pamba te bango ka bakumana nzala. Iyo nangai mundi me papa simo kupama. Ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord.
Tata mabwei mfungini makasi. Tata twete kukomidila mutangwei. Mutuwa dossier.
Azali Zambe
Petela kabiso Tozali na mokili Wete moyini ya simba biso te Bakoluka biso na se Bamona biso te Bakoluka biso na likolo Bamona biso te Kasi Tobomba makati na maboko mayo Eloko nyonso tokolia Yo pambolaka Ekosala bango mitam Tika bango moko Bakangama Ekotimula bango mabulu na kufa Tika bango moko Bazinda Beba kufa Ekoluka bango kotia biso na ntungu Tika bango moko Bayingela na bantungu na bango moko babongisi Mabe maso Bakolukela biso Ezongela se bango moko Na yango Tata Nzambe Kolo yes Nanyo tata molimo son Soki bobikisi biso Lebolongisi biso Tokozanga te kotonda Ekokumisa bino Sukisi bongo Na kombo tata Mwana Molimo son Nadelelio Yo,
ukamene, ukamene, kabamene, kabamene, ukamene, ukamene, kabamene, kabamene, ukamene, ukamene, kabamene, kabamene, ukamene, ukamene. Oh, vive, umaka wejide. Viva
mutima pamba te bango ka bakuma na nzaba eyo na ngai mundi me papa simo kibawa ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Kasi révisa. Est-ce que vous allez kubongisa kama ndio penza juice nenye ya senga? Soko tozala kubongisa ka ndenga izala kusenga na biso nde vraiment kuzala na biso senga. Kasi soko boningo bozalite. Kozala ka unayo mutu mibeko te. Ndenge pe kusala kana yo misala te. Ah. Ozali na posa ba message ya ba papa, ozali na posa ya banzembo na biso, ba mateya oyo eko contribuer na kondima na yo. Kende ko s'abonner massivement na chaîne na bino ya sika AK21 officiel. Wana ezali chaîne ya YouTube et ko s'abonner pe na AK21 Kimbangu World na Facebook et sika nini to ko sala ka partage ya ba information ya Lingomba à travers le monde. Ozali na Beni, ozali na Gemena, ozali na Europe, Asie, Amérique, Océanie, contactez biso na ba numéro na biso, pesa biso ba information, toko balancer yango na ba chaîne na bino oyo tozali koloba AK21 Kimbangu oyo ezali moko ya ba utile ya communication oyo tozali ko travailler. Objectif na biso ezali nini? Objectif na biso ezali tokomisela bino ba information ya Lingomba, tokomisela bino ba message ya papa, tokomisela bino ba nzembo oyo ko contribuer na kondima na bino oyo ekotia bino na kati ya unité ndenge bateya ki biso epai ba papa misato. Donc pour s'abonner pour être opesa biso makasi ya musala oyo, pour s'abonner pour être pour encourager biso ya ko continuer ko œuvrer ko sala musala oyo ya promotion ya Lingomba, ko sala musala ya promotion to ya ba valeur na biso na Afrique. Lingomba na biso ezali moko ya ba valeur moko primordial na kati ya Afrika. Yango bosunga biso na ko partager ba émission na biso, bosunga biso na ko s'abonner na ba chaîne na biso et puis bosunga pe biso na ko like pe bo commenter na ba publication auto ko sala la cabine. Abonnez-vous sur AK21 officiel pour recevoir plus les informations liées aux activités du kimbongisme. Le message de Papa Simo Kimbangu Kiangan, le message des trois voilà, le cantique de l'église et les différentes prédications. AK21 officiel.